Ok. Bakota nano. Bakota. La kokos bokota. La mobanye. Tout le nom de bakota. Après. Tu pas Victor ça moto quoi. Bien sûr. Français. Pourquoi le gagner c'est bien. Parce que gagner nous péter un peu mais bon biso nous autres. Ah. Pourquoi on dit racisme ngo mata. Mata makasi ona. Au mataka avion pour va contrôler na le faille va contrôler. Ouais, tu vas contrôler. Mbote bandeko bokota. Okota nazana la coco de tous. Toza na la coco de tous a outil Suisse. Azana biso awa bon tokutani na terrain net to na kati na France. Tokutani peju wango bon. Ba français ba beti bale na bango. Ba gagner quoi. Donc c'est ngozali parce que toza la mboka na bango. Po ba misusu bazo loba ba misusu ba loba oh non ba français te mais to ba mboka na bango. Et c'est que tout se pélarait le monde là-bas bon pour to l'extra mikolo ngo za na ngojie za na ngolisano ya ndembo moni bon na lundi ouais vive la France moi vive la France parce que musa kitoko malgré tout quoi bon le na mbeli bino la coco de tous a outil Suisse na kati na Suisse ayaki na France et sali ete ngana epenga pe na kati na France to kuta na vraiment yango to sali moi mukona lelo pour la nini to panzama poke na oyo etali komba d'abord mbote na la cocos de tous mbote le bon makasi po bandeko mbote mama Pati la belle en tout cas na sepeli mingi ndebo ya mbingai alors toza terrain net quoi en tout cas na sepeli mingi na boyambi na bino. Est-ce que vraiment bandeko bozoka biso son ezo bima kitoko na bandi bosinele biso son eza bien te vraiment poto bongisa la coco de tous c'est tel biso na combat na kati na nini na Suisse ele kaka ndenge bon combat na Suisse toza na ba combattant na ndenge na partie parce que Suisse c'est Kaboni eza 4 parties toza na Suisse française italienne toza na Suisse alémanique na Suisse mususu o balobaka romance mais na combat penza ndenge toza na Suisse eza ya CC mais musala ezosalama alors biso ba mama to telemi yo nazo ba ke combat ba papa balala ba mama ba telemi sikoyo alors idéologie comme sikoyo ya ba mama alors ba mama ya Suisse ba telemi si likambo côté à Genève tozo mona ba papa bazali il y a aussi des mamans Lausanne Fribourg en tout cas combat eza ya côté na Suisse mais na ndenge ya désordre te na ndenge ya salité te na ndenge penza ya logique parce que déjà peuple suisse tozotamba na kati ya logique alors basate nyonso tomona resala biso passe mais biso tozotamba na opela na ndenge ya malamu bagroupe eza ebele awa na kati na Europe bao bazokundela Congo juste la cocos de tout ça na kokuni bon nga pena naza nanga netre ngai balobi mbisi elandaka esikama ezotyola mutu te naza mutu te so komiki oza mutu okomi contre mutu ale bango to babalukeli wana sikoyo eza kindoki ya bakongole yango wana ozomona ke Kongo ezolala wana yango wana mutu nyonso alingi atelemisa mutu mais mpo na nga la coco de tous en tout cas bato nyonso bayebi bakota ya si Facebook bamonaka ke soki mutu oyo ifali napesa chapeau na kopesa chapeau soki otengami alors nga nabwakisi yo alors naza wana mpo na mutu te yango wana toza mingi na baerreur wana ti lelo oyo komba ezokende liboso te parce que tozokangama na baparti moko ata moto azosala babétise bino bozondima kaka ingeta non moi je suis pas pour ça donc esengelaki na komba oyo bitumbo tozobunda balider bazala te bon normalement leader balobi esika nyonso makambo boye esalamaka leader fo azala mais bato topesa ye balider eza kutu likambo oloba te toi-même tu as vu comment on a fini avec nos balider na biso qu'est-ce qu'ils ont fait alors balingi siko bazala bavedette balingi bazala nayebi te grade nini mais un leader aza mutu oyo akotambusa peuple na kati ya solo sikoyo yebisanga na kombango toza balider combien bagroupe eleki ebele comme bagroupe eza ebele totanga bango bagroupe comme ebele misusu kutu eza na nzela ezoya
omoni siko bato wana siko so siko olobi si bango olobi likambo bon okofinga te metan so critiquer likambo moko kaka boye na groupe wana sozalaki mutu na bango bakoyina yo moko ka mokutu omona make no obi me erreur nini nasalaki d'abord mpona kozala nsima ya bato ozolaka mongo ya bato yango yango komitinda biso mpe bimeme nga mazala mpe na kwe na ngai non pati yoki jamais kozala na kwe na parce que oza journaliste et puis mpe soki la propos de tous akomi na mboka oyo ya Paris tala nde tokutani eza esengo ezalaki oprogramaki te nga mpe non plus na programmaki yango te na tiki Switzerland na ye awa tokutani tobeti masolo ya mboka tobeti masolo ya kwanga na lipa te tobeti masolo ya bilamba te tobeti masolo ya basi te ya mibali te mais on est là pour le Congo mais soki toza mpona Congo bato baza ko se respecter te balingi ka bayeba bango bamona bango bacritiquer leader te mais wana tozonga na ndenga Mobutu on avait toki koloba likambo te parce que toza na kobanga bakoboma biso baosala mais toza na kati ya mboka baobenga démocratique alors démocratique c'est la démocratie mutu aza na libre ya ko s'exprimer alors ceux qui tolobi to s'exprimer lisusu te alors nana nga oloba c'est ça nana oloba oza na droit parce que oza journaliste so omoni lelo la koko de tous azotambola bien te oleki olobeli nga oleki olobi te groupe ya la koko de tous azotambola malamu te aza digne te oui ça va mpo ngai so ozotambola malamu te na bloke yo so ozosola bien te na bloke yo parce que eza droit na ngai alors tant que journaliste oza na droit ya kolobela biso si ça ne va pas so omoni likambo moko eza kosimba te tu as droit de parler bakokango monoko te oki mpe jamais kozala na kwe na yo parce que eza mosala na yo eza mosala na yo ta ntango tokutani awa naluki yo mpo naloba oyo eza bien te na kati ya komba tolembi bazotalisa biso mpe komba esi ekufi nango bato ebele bazokoloba komba esi ekufi nga moko na ndenge mpe naza kotalela komba vraimen ndenge ezalaki na ebandeli na ndenge tokomi lelo oyo komba eza lisusu te komba eza ya kokufa sikoyo soki olobi komba eza ya kokufa bamisusu ono komba eza ya kokufa te komba eza ya kokufa te komba eza toujours na bomoyeme sino biso nde tobandaka nde toyebaka komba komba eza ya kozima ngai mpo na ngai oyo olobi komba kokufa ekufi toka mpe na oke koapuye na yo ide na yo komba eza ya kokufa parce que bamama na biso basali kindumba mingi na kati ya komba bapapa na biso na bango mpe lisusu bayaki na komba mpona kindumba mpona kobebisa mpona kosala n'importe quoi bango ide ezalaki te ke tokende mpo tolibere pays tala kaka pays oyo namonaki ya Tunisie oyo ezalaki kaka Égypte Tunisie baliberaki mboka na bango eza bamisusu kaka na maboko bamisusu kaka edoit libere batelemi non mais ya Congo tobandaki yango nalobaki lelo nasolaki na papa Congo misusu na tongo nabaki tobandaki likambo ya 1 million de morts tokomi 10 millions tozokende ti tokokoma na babillion de morts mais Kabila il est toujours là kanambwa azaka kawana mwasi na ye azokontinue na kobota bana na bango bazokontinue na kotanga tandis que bana na biso bana bandeko na biso bazaka na baesiti bisumba alors place olanga na apuyi oyo komba ekufi mais soki totali toke mpe malamu komba ekufi te komba ezali parce que yo na ngai nous sommes des vrais combattantes toza barésistantes parce que on est en train de parler pour le Congo mpona bato mosusu bayaki babite ya bambabala oyo ake na mobali oyo esimbi te kochange mibali na kati na komba kochange basi na kati na komba mpona bango komba ekufi parce que babimisi bavi na bango na nani baza ebele mama baza ebele oyo basambusi komba baza ebele bayaya na biso bayaki liboso na komba eloni base na obengi bango bayaya c'est pas que bayaya na ngai kiyaya kikomba mais quel fruit oyo bapesi biso lelo ekomi ta mosusu ozoswana motu abengi olobi naza résistante abino kuna kaki ndumba basi ya mabala bozoboya mibali na bino bozokende na komba bozosala baechange ya mibali mais ndenge tokolongola kanambwana nane na siège ne wana tandis que biso moko tozobunda na basatanisme bino mo bolati kindumba bolati songi surtout ka kindumba te to bazala baarme nyonso ya diable songi kindumba baparti pris milangwa kopanzaka babala bato kokosela ozala kwa yo ozala mobali na yo bakoyaka bacréer problème moko balobi te
parce que bane ko sula nan de comme sous boye o wana ba moi sinon ba mana mobile bo parce ce n'est pas vrai et puis ko kotaka ba vie privée ya bato biso to bosali likamto ki na combat mama pati biso to yaki na combat but na biso ezalaki kanambe akende Congo ezwa bosomi mais to bosana bitu wana to koma ko lakisa bilamba to koma ko fingana to koma ko toyebana bayeba yo ozo voyager ozo kele kitasa komi na ba mibala ba ministre en Afrique okomi ko keno ozongi o ngala zakina ministre bo mais koza centra so zakina ministre so zakina député yo est-ce que bit nous a député siko to komi ko lekana omoni ba misusu mama pati azo lekana po ba ministre na ba mona ye ouais c'est ça ezama bongo ndemo bezama makomba solo po ba mona ye et puis mais à aucun d'Afrique à celle qui ndumba la ekuna azo mais moi je regrette biso tozalaki on était petit mais tant que mon ba ministre ya ta Mobutu mais bazalo ko ba ministre ba médiocre te so zo bete matolo ke yozo bana ministre bozo bana nozo moza médiocre et puis pozo su na kati ya combat mais la kisa position na yo yozo la kisa biso bimagana ministre donc biso meto na poto awa na mbongo na biso moko amen na passe na biso moko ministre wana za rakuna na Congo na bato belé na ba population ya Congo bazali kuna belé wana asali si bango te alingi bango kuna te alinga ka yo wana poto zo mateka buzoba et puis babengo okola liepé babengo ba ma combattant ba boniko yango na place ne komba ekufi po bango bato Kinshasa bato Afrique bato ya Congo babana ko banga biso alors so bayoki kake wana za combattante aza combattant bazobanga mais combattant akomi na lolombo ya mbongo c'est ça mbongo lisusu kote wana lisusu ekoti ebebisi makambo mais heureusement mama pati babomi pe combattre na lokoso na bango na kindumba na bango na moyibi na bango lokoso na bango na bakoki koboma combattre bango monde bakufi yebisanga bango nyonso na nango abali basuki sakali na bango oyebi basali bosoto moko basali bosoto moko tu n'as pas l'idée et puis ce qui m'énerve un peu bolimbisanga parce que français ngo ce qui m'a nango maison ngaka so kam des omi ce qui m'énerve basalité na bango comment olata biso yo combattant to comme osala ba yo muto ancienne combattant ou ancien combattant o comme osala ba live ozaka na 2 vies 3 vies mais yo ka soni 4 vies 5 vies 10 vies mais yo ka soni laisse tomber ozo leka na live po opesa sanga mboka bazomona yo nzoto polele bazomona yo ozolakisa éducation ya mama Congo te et comme quoi esika na bino ya rivalité so moninga asali yo mabe ale obimi na ekapo banofinga ya mosusu mais ce n'est pas ça eza elengi te yo mama Congo lata Congo na yo ona toza na biso ko toye po tofingana na ba live te toye po toswanaka na ba live te toye po tolakisaka mibali na biso na ba live te ou bien basi na biso na ba live te mais toye po tolakisaka na mbe tolongolaka na mbe Congo esomba bosomi alors mais tomoni neti ke komba Kabila ovanda na ye Kabila ebonga fana Kabila olongwa te est-ce que yo moni peza ke mission na bango bit na bango na neza po kanamba ke bit na bango za po basa ki végétal ki basa ki vedette na bango bit na bango za po ba leksa mibali na bango bit na bango za wana ezate ke po kanamba ke poso kanamba ke dara nde na ebi peza un Congolais ne tokola na Congo totangi na Congo mais tant siko papa telemi alobi non c'est non et là on est à la ils ont résultat mais depuis banda ba théâtre de chez nous on a la comment bien ba théâtre si ko on a la bon limbisanga yo ndoza journaliste yo ndoza mutu na la zote na siko marche ba ba okunda ba mais auto okunda ba tu combien de fois au marche ya le 11 ah bon il n'a pas bande ko baleki ba benisi ba tout pendant les 11 août oyo marche dans la Belgique ba biki ba opposant po ba opposant ya Congo ba benga ba ko ba ni ba opposant ba médiocre ba benga ba kombo ba pesa bango pa et puis ba combattant alors ba opposant wana faut ba kunda ba combien de fois bakunda kaka nani bakunda bango combien de fois nga na yebi likambo na oloba
bakunda bakombe de bakocontinue kaka bakunda bango juste siko banani omoni ya bitumbo ebandaki toboyaka baopposant mais siko banani bafungolaki nzela oyamba baopposant ka bango moko kasi on siko c'est ça le bakokende kokunda bango kaka bango bakokende kosenga bango bambongo kaka bango bakokende kotrahir baninga mpo na bango kaka bango bakosimba bapoison mpo bapoisonne bato kaka bango alors bakotambola bakokunda bazokende komikunda nde bango moko parce que ce sont des voleurs bolimbisa nga nazozwa parti pli te parce que biso biki na biso eza bamarche tolembi yango nalobaki yango bamarche baconférence banini tolembi biti ya la koko de tous la mobange na bana bakoko nango baza na nsima na bayayo baza liboso biti na biso ezali ke Kanambe akende on est assez na ba théâtre de chez nous na bino botabwisa bato na malili bobebisa badossier ya bato bacasier judiciaire bato bobebisa na bamarche na bino kaka bino mo botelemisa mais kaka bino mo nde bokende bokomi koluka baproblème kokende kokota na se kosenga bambongo kotekisa baninga koloba n'importe quoi kaka bino mo tokomona omoni biso nde totemisi banderolo les gens Maman Pati, tu vas critiquer pourquoi vous okumisa la France. Mais nga laza adoro okumisa ba France. Bien sûr. Mais ceux qui na lelo nazabo, ceux naza na Kinshasa mbeboye binga te, peut-être na sina kufa. Ceux qui ozo condamner ozo lobakeo, bozo kumisa France bino bobosa ni koba Congo batu bazo kufa. Mais ceux batu bazo kufa bino nde bobo mabatu. Likambo pe komi boye ceux qui ont partager le plan muke. Oh non. Bande ko bazo kufa kuna. Bango ça la fait tout bouger té, n'est on a tout bouger parce que Congo ils ont un problème, c'est tout ça le fait au monter. Mais ça c'est ezali boma. Ba comme ma boma, moi so bo sali bo ganga ki mingi bo kokite. Alors voilà beaucoup mi ko la muto so jalousie. Alors ezali quoi ngana ça va kambe basirika. Moi je m'en fous. Moi ngala vivre en la poche la bangote, ngala za na souci à peuple nanga, na za souci na bangote parce que c'est les mêmes gens. Oh bazo lobake, bo sala boité. Bango mo bazo ke lo lia mbonga Kanambe. Bango mo baza sima Moïse Katumbi. Bango mo bazo détruire Congo. Alors, c'est les mêmes gens. Hier azo sala makamazulu ka ba peuple na ye, ta batu mingi o batrahi biso na combat. Le lo to moni bango sima Moïse, to moni bango sima. Or bango mo banda ko lobake Moïse aza congolais te. Bango ba komi sima Moïse. Kaka bango moko ba kozala sima suki ya ba rubewa. Bato kaka ozo mona ke baza na bango ba congolais te. La msuku ko komi sa Rwanda wa bimi wa sali sur rébellion et biso ko monene biso contre ayo ko ngundisa Rwanda. Nani wana eso? Comme Royaka, faut pas comme bébé basé bébé. Alors, ndenge zawa na baza congolais, les logo zo bomae akomi na motema mabe. Akomi na zuwa, akomi kindoki, voilà bien kindoki. Kindoki congolais yango wana. Soko publio na Congo batu bazokufa. Batu bazokufa parce que bino mo bolimba kufa. Bien sûr, tala année o bitumba o esali. Na population au Congo za nango. Tozo kene na bibi ba billion de morts na population congolaise na moto za ba bitumba je silaki c'est to benga déjà Kabila ba komi kokosa o bato bitumba Congo e ba géant mazasima ke géant ni nazasima ce qui le dit oboyi déjà ndenge ka combat etelemaki e bouja ki monde bato tout bazaki na kobanga oyebi pourquoi les sources ngala bisaka ba papa na biso ya combat parce que combat lelo so tali mitu ezaka mibali basi bazate basi bazana bango to simi bali misate eza mwasi moko to atelemi penza azobunda apart ya RCK to mama Blandine sali mama Blandine chapeau en tout cas za mwasi oyo en tout cas la poko de tous c'est bien na linga komi alors na combat basi mingi baza ya kofanda ba papa nde bazopesa biso mitindo bosala bote mais ba papa ngoko tambwa na bango za ndenge nini yango siko ngana lobaki na yebite soko monaki na taki libaya on doit soutenir mama Kasavubu na lobaki mama comment nani Justine mama Justine Kasavubu parce que ngana moni o mwasi o biso de hotel misal kola symbole na biso ye wana ye amekana no parce que mokili pe yokaye poto pesi batata depuis to banda biso kuto banda ko boya komba ndako to kuto komba kala mingi te mais to na ko mona fonctionnement ya komba na bi non mibali bafanda bita ngaza mibali bafanda ba ko soutenir to boite ko soutenir mais faut totala nani to ko soutenir nani to ko soutenir bon
il faut tala sikoyo nani oyo tokosoutenir bango toboyi te tokozwa mama e mama yango sikoyo na kopesa misi exemple ya mama Kasavubu azalaka ambassadeur ya Benelux awa na Belgique mais na série na ye wana barefula bato ebele asinya bapapi bato bakongoli ebele barefula bango na kati na Congo. Alors biso na Congo ya sika nazoloba Congo ya sika tozoluka mutu oyo aza maboko naloba nini aza na bolingo ya peuple omoni totala te todongola nanu bekolo badini banitoloba logique mokongo te mongala te moluba te soki nani te non parce que comme ke non soki kaka moto aza ekolo na yo mokongo fo kosoutenir ye non tozotala mokongo nini yango wana ozomona aza nde mokongo mais est ce que esi asimbaka eloko moko boye pembeni oyo ebebisa avenir pepe congolais ozomona bon mpo na ngai so tobi totala passé ya bato mpe batelemi wana baza mpe na bapassé ya dini te bon neti banani otela biso batelemi baza na passé dini te omoi moto mosusu oyo botanga ye koma o eza kopi na ngai na yo tosalaka mpo tobimisa ye bato bamema banga yesu kuta alobaka oyo yesu alobaka boye seigneur alobaka bi oyo na asali sumu te abama mwonso na abama libanga mutu te alors ndenge eza toza bamama na biso côté ya ba-CCDP toza bamama Antoinette Kinkala côté ya RCK toza mama Blandine la femme de fer mama Antoinette ye wana abimi mama Antoinette abimi de nulle part ye wana asimi ngwende mama Samai wala mama Samai mama Samai alors toza na bango tonga pena na ndenge nataka na tie mama Blandine na tie mama Samai na tie mama Blandine na tie mama Justine Kasavubu. Alors pour le moment ce sont les femmes on a moni ke basali salité na combattre basimbi salité te batambolité na rond-point. Alors ce sont des femmes auto il faut dans ce bon ba chapeau totel misa bango mais au moins ka motema mabe baba lokundo baba kamtu o esalamate o ya lokuta mais ce sont des femmes voilà mon bangalo mais vite so yoza mosi mususu bon pour na nga penza eza bango bon totala bon topesa bango kaka na boko tosala nini topesa bango na boko parce que so topesi te outi loba yo moko ya mibali bima basala eloko te ya mibali mpe bandaka na bandi kodirige Congo eloko te so bino topesa bato maboko mpe topesa surtout na eva bazali baza mwasi parmi basi oyo aza na kati na Congo azosalaka même politique bon eva bazaiba nga pena na yebi histoire na ete wana na oke oloba te parce que naza liboso ya mais alors mwana mwasi te tozoluka mwana mwasi oyo akoki kotelema ye paza quand même aza deya na action wana okozana na raison bon lokola nayebi histoire na ete nga natelemisi lokola mama Antoinette Kinkala yo moko omonaka ndenge cette dame là elle parle mama wana mpenza epuis mpe aza mpe na motema monene ya koyamba famille aza mama ya soni te aza mama soki osala erreur ayebisi yo ça je l'admire et puis natali mama Blandine aza mwasi moko aza na bagage na motu aza intellectuel c'est pas une dame oyo akokende boye non aza mwasi moko soki même quand elle parle ozomona ke RCK baza na mwasi moko batombola oyo aza dine alors soki totali troisième mama Justine Kasavubu oyo tolobi mama Justine loko bimisi mpe dossier ke bato mpo na nga mpe histoire nde nayebi te bon tozotala sikoyo na bamama tolobi ata misato wana totombola bango na nango ende tosoutenir nano bango mbuma wana baza nango tolia yango tokango elenge eza mbuma ya dame na FT oyo bakendaki kolia na jardin d'Eden eza mbuma moko oyo ke bazolobela mboka bazoya mpo na mibali te bazoya mpo na concurrence te mais baza na souci na biso na bakoko na biso na bana na biso baza na souci ya mboka yango nabaki bamama na loko lobi eva bazaiba natiki exemple parce que azali mpe kolabole de toute façon kolaboraka na kabila nataki kaka kombo etikala tala nataki soki orépondre nga nini bakolabore toka mpo na nga ça marche pas tozolinga nde tolibere Congo parce que tosali mpe bamikolo mingi tozokenda bakongo te bafere na biso eza bloke bamakano na biso eza bloke bana na biso bazokufa tozomona mibali na biso nde bazoboma bango tozomona basi na biso nde bazoboma tozomona bamama bapapa ozomona moto azoboma motuka mpona 5 francs congolais alors ça nous fait du mal c'est la pauvreté mboka ezokende na pasi alors tant tozotala batata na biso au lieu bapense oyo biso bamama tozopense epuis mpe namona ndako motata mosango eza mwasi
mwasi ko mwasi parce que mwasi azali porte omoni porte na yo ndako wana porte ndako ndenge eza wana c'est une femme alors mwasi wana siko soki azwi porte tika ofunga mabe koti bana éducation malamu te ndako kimi kozala te ozomona yango siko basi siko baza siko batambolaka bitambola yango moni bandako na bango ozomona ba divorce partout oui ozomona oyo parce que eza cause ya basi wana ozomona yango wana sikoyo basi oyo ndenge utotanga biso kombo oyo lokola bamama na biso mama ase ya mai mama Antoinette Kinkala na nani misusu totanga mama Kasabubu na nani misusu totangi kombo Maman Blandine, vraiment, basi oh, maman, vivre bango déjà la diaspora. Pourquoi pas tout ça, pourquoi pas? Parce que bon, à part ça, mes balles ici, tout le monde va diriger mingi, hein? Mes balles va diriger mingi. Résultat trop résultat. Parce que mon bal est là, diriger au moins la nini. Mon bal est bon quand on a bassé bien. Qui me bat de voilà, moi, c'est ce qu'on m'a dit pour voir. Partout, ça dit que chaque mobimba, c'est comme bon, c'est quoi, on est bon, ah, ça ne peut plaire. Ah, comment on peut s'en pas bassi? Bassi, on a fait ce qu'on a qui me témoigne, mais pour moi, bisous, mais bassi, quand on me doit me témoigner, non, moi, si mon témoigne, donc, est-ce que mon bal a dit, oh non, maman a mouli neti, balabala na ya kingasani, et c'est neti et boucan, na tika la bonus. Boniko! Yoka. Yoko moi si, boniko! Moi si ma boy mako, boniko, famille na kuna, maman na kuna, loko na kuna, papa na senga kio. Molongo, ali bali pe masala, atala la bongo. Apesi. Siko siko moi na moi si quoi, bani na pouvoir. Moi si, moi na pouvoir. Ah, mais mibali ba osakana te? Ba osakana te. Kutu yaka na mozani bali kwa bomisa. Oui, hein? Au moins ka taka ta fin de mois ta ba mo la seleka. On a déjà na programme. Oui bon, oyo, bon, tam susu na osombe la papa chaussette. Mais il faut na bomisa ndako, batia peinture. Ozomona ke mwasi azotala mboka. Mais mobali te. Taka exemple kaba batongo nanu o bazo diriger combat o bakosi kimbanda olobi likambo solo tozo betana mitu tozo betana omona moko combattant moko azuyo lobi azinga lobi na wana siko biso siko toyebi ke ngana yebi ke no combattant wala bimagane na yo azora susu wana eloko nini oleka allez la bombe siko mrisiko na yiniyo na yinina wana moi est-ce que tu tambola exacté to sali to fone au lieu siko na to pesa la ba idée alors to créer boye to sala boye comme hier azala mwasi wana d'ailleurs au moins na mutu mususu ngala baswani na bango ye na mbanga na ye aye na TV avant d'ici parce que lisolo net ya combat avant la combat c'est on est la vérité que non yana yo wana ko mbanda mais non ya ko ya ko bango na ko Ako mutu, ako makolabo. Alenga kutu mboko boy, nzoka nde yena ye bakutana kina mobali na bango. Et puis pe wana pe susu, ce qui me fait trop mal, ce sont des célibataires, je peux quand même digérer avec beaucoup de difficultés. Mais au moment là, ce sont aussi des mariés. Oh, wana pe na koka ko digérer ngote. Nakoka ko digérer te. Ceux qui ont un célibataire, oh yazane na molimo ya nyoka molimo soka nini, on peut comprendre. Mais les mariés, nakati na combat, yo bi batumi batika combat pona ba makamane wana. Ou bien mutu mususu ye, ayi kotala camarade na ye, akuti moi sa camarade na ye et pas ya un combattant afandi le dit mais ça c'est quoi ça? Et puis tout le bakeza combat, les combattants, bangonde babomi combat, bangonde basali combat. Yo mama combattant tozo lekana na kati ya vidéo o bandi ba dance ata kuto chala mwana ngo akosa la kobuka loketo siko yebisa ngai tangu siko to libérer mboka o kena ko bina malinga wana pola alors tozo boya c'est ça ozo meta malinga o éducation ni ko pesa pona bato bazolanda po bayebi na caché ke olobelaka mboka oui olobelaka mboka na mama pati omoni ba mission so bosalaka bato balanda ngo bato ya likolo alors yango na lo bato sa tozana pudeur tozana bokeli na respect
ya kobomba personnalité mais biso tobomba personnalité na biso te yango moni bazo compter sous biso bakapoto te yo ozomona ntango bazosala baréunion babenga ngoni na français bazosala baministre bazosala yo ozomona bazokipe sous diaspora parce que babi baza mitu ezosala te. Oui, on a raison parce que les bandeli ntango bitu bebandaki kabila bangaka kabila bangaka ye na gouvernement ne babangaka bitumbu mais lelo ata kutu baoki combattant ata baoki bosala makelele baza kutu kuna te totiki ni place epa baopposant bakomi kobunda soki bazobunda soki ya lokuta etikali kaka bango mais eza mpe faute na bango te. c'est ça eza faute na bango te bapanzi bambongo bakaboli bato parce que bamoni faiblesse na bino miyimi bolingi kosala te. Moïse Katumbi ya panzi mbongo oyebi pourquoi mama Pati parce que bakombata mingi basala te bakombata mingi nauti komona histoire ya baliangando na John bapanzali lisusu oyoki bavérité bimi mais yebisanga sikoyo yebisanga bato ndenge wana sikoyo mais tozalaki na bango tozobenga ngo bakombata tozobenga bakombata mais tala salite bimi oyo John Will aliaka mbongo ya mais yo baliangando ntango oyebaka ndenge wana pourquoi tu n'as pas dit okongana naloba makambo bato te mais ozotia biso na danger olobi yango pourquoi parce que tu nous as atie biso na danger ozomona bavérité mosusu toyebi te mama ekobima bapapa batamboli mabe na bango nde babebisi komba alors botika place nazosenga bino je suis la mobange mpo ngai namibenga mobange parce que patite siko amoninga nde natambola na kani na nzete na yo nzete na moni yango atiki na seko alors nabenga mobange mpo bino bamama combattante toyeba bino na ba 27 ans ti lelo ba age na bino mataka te ka 27 ans ka 27 ans wana tosali 10 ans aka na 27 ans ntango mosusu abosala asali pa anniversaire oyo na 40 ans 40 ans wana depuis batikaka ye nango asali mpe ka na 40 ans asali anniversaire oyo naza na 35 ans 35 ans toloba tose respecte toza na bana toza na bakoko alors papa baliangando alekaki alobi ke ye aloba makambo bato te abali obimisa motakala ya John Will motakala kutu ya John Will esebima nango nga nazokama mpenza même John Will mama Pati limbisanga yo oyambaka bato yo mpenza na ndenge mpenza omona makambo ya John Will okoyambe mpenza na émission olobi John Will aleka yebisanga nani nazomona na batelevizio na bino bokumotya John Will John Will aza moto ifo azala suspendi afanda nano image wana sali parce que makambo oyo balianga ndo pa lobi omoni ndenge ezalaka neti ngana toza ensemble toyebani basecret mais mokoka ngana tokokabwana ngana ke loba basecret oyo ngana otonde koloba na eza lokuta te omongo lokuta te eza ya solo mais kokabwana nde moto esali ete bato mosusu nde bayeba omoni eza nde makambo ya solo oyo balianga ndo alobi eza lokuta te toloba bango nyonso bango mibale kasi bango mibale basecret na bango sikondo loko akande kaboli bambwala yango moni siko kanda ngo ya nini ngapi na yebi te il faut toyeba parce que kamango tozoyeba mutu na makolo te tomoni ka ba explosion bwa oya bimi oya lobi mais kanda na bino so boweli mwasi so bambonga bazoe boyaki bokokai kokabola te mais biso kosa tiendra no dentro toza wana pona nini bosisa bakanda na bino parce que quand tobona kokosa biso on n'a pas besoin de votre vérité. Biso vérité to lingi ke Kabila dégage. Loko la bino batata, bozali na ba secret na bino, bobane ko bomba biso bozo na kolobela biso ba vérité te. Maintenant biso moko, botika biso on est d'accord ya koluka ba vérité ya Congo, tokokota pe bandaku na ba tokopeta ba porte ba nation parce que nous voulons que Kanambe ba Rwandais batika peuple congolais makamba occident ba la Congo esila. Tokotelema pe tokolonga mpona mona esika moko te mwasi atelema aeshua na lilita ya Yesu kutu bamibali babinga be bapeto bazalaki bakoya kokende te c'était la femme les femmes qui sont parties bazotuna babi kotie nzambe na biso wana basi nde bamona elise kwa Yesu biso nde tobota bino ala bobotika bateatre na bino bamarshe na bino wana nazosenga na bato marshe eza te soki bokolobaki bofuta bavie bokende koboma Kanambe là tolobi ke boza ba courageux na ba courageuse botika ko intimider peuple ça souffrir na lokuta na bino omona ki vidéo papa Ricky asaki papa ya Londres
elobi mingi alors botika biso soki boswani eza basi na mibali soki ka bayokani te ale oyo akoti na video abandi koloba n'importe quoi si moninga oyo abandi ngala kamwa kutu bisolo ya ndeko na biso moko na komba pe kaka akoyaka na sope l'escalier oyo bien moto loba nani oh non akoyaka na escalier nzoka mendo akoyi l'escalier na musala bon loko akoyaki l'escalier na musala ye sikoyo la rapidité yango kadi bayokani sikoyo na bakombata mosusu soki mpe ndenge nini oh non ndenge eza wana kabila atindi bato na se ya parking babesinga masasi tala niveau omoni lokuta oyo ndeko reki ne mali azokoma lokuta oyo eza na komba bandeko na nga sikoyo moto amisaki verité wana liboso ezalaki ndeko mosusu oyo ye na ye bayokanaka te abimisi seke wana sikoyo lokwa abimisi seke wana moyebandima ye nzoko leyaki nango likambo asola akoyaki nde yona escalier oyo no kabila atindi bato babeta ye masasi ozomona te niveau sikoyo lokuta wana bandeko na ngai lokuta wana tozobundisa bato oyo batonda lokuta bato batondiki moyibi bato batondi mabe ebele alors biso mpe bato tozobundisa bango tozoya kaka na meme nzela na bango juste po tobengana kabila ube po tovanda biso ka omate non navanga na ngai na partage na ngai bilo mosusu ndenge te nakoso te c'est ça maman journaliste c'est ça moi j'ai fait nga sikoyo nazopartage na silicité likambo ya France yo ozoyebisanga ke nazo-soutenir France mais ntango nga naza bafrançais baza binemi na biso baoccident oui c'est vrai tu as raison napesi bino raison mais le problème est là ke nga nazovivre na mbongo ya baoccident je travaille et il me paye social nazolesa bana na nga na mbongo ya baoccident social oyo tozwaka awa omonama koyaka no poto banda kala ozika chance ozwi mokanda ovandi mondela kumofuta yo oyo na Congo kuna ata mokolo moko te kosala olenga ngoyo apesaka combien tu sais que derrière bamoko bapapa na biso bakufa bakunda bango apesa bango combien alors to respecter bango baza binemi mais bayambi biso tandis que baoyo bazokimisa biso mboka balingi biso te bako akopesa ngo sikoyo mbongo oyo joueur na biso kala ya Congo azoka par mois na joueur oyo azobeta bale moko ennemi ya congolais eza congolais eza baoccident te to arrêter soki na tie que vive la France oza obligé ya kotia ingeta eza obligation te non ye ata akoyina ye ata boyina ye omoni aboyina ye matika yo mpe livre yo mpe opona na yo omoni kambo bamafingologue bakokota ebele bacriticologue po classe ya congolais ezaka mafingologue bacriticologue bandokologue bamiyibilogue bamosusu bazobake no france eza baafricain tu bagani mais non eza baafricain te eza france moto eganie eza france parce que bajoueur wana nde baza wana bana basi ya mindele basi na bango ya mindele banoir wana banoir bana basi ya mindele mbongo bazwa babenga yango nini baimpo bafutaka ozomona mingi mpe bakole awa donc baza na eloko moko te na kati na afrique ou bien nini non vi na bango eza awa bazobeta bale mpona bafrançais bakosepela namoni mama moko boye nakutani na kati na métro zaki na métro azoloba awaloba français oh non bafrançais c'est les africains qui ont gagné comme ça c'est comme nga sikoyo natali bolobi nasa motema nalobi nepete nabine natali kaka nalobi mais moi si ozoloba boye alobana biso bafrançais tozosepela parce que les africains bao baganye baolakisa bafrançais omoni buzoba ya africain place toza un peu na kobunga kwa wana pe na kobunga toama na limite moko boye soki tokanisi place moko tobloke tosuki kaka wana omoni vraiment bandeko ndenge bosili kolanda biso merci na bino nyonso nakopesa mbote na dio madio merci na ndenge osili koparticipe Alpha Panda nazomona bien te Alpha Panda Abla et Diallo Ricky Nemiala ouais c'est vrai ma biso wapenda zosanga na la bonne so moni ba aza mutu moi de London de London de
mwasi moko. Ya mwasi moko. Ya zambala mbo. Ya zoka batu basi belé. Ya sa kombata. Vraiment Ricky ne miala. Na ko atanga ko mole mate. Ngape na kokante. Ne miala. Ne miala. Mwana Faraji. Na Kasavubu. En tout cas, Jean-Paul eza kuku pe na mwana kiza kuku. Eza kuku pazali. Jino wile muyibi munene. Oui papa eza kuku muyibi. Ye mutatiki mubolumbu ne monde mo memoni. Mais ina ko mwape ba Congolais limbisa ngai tokomi na suka. Mais bolumbu na ye monani mokili mobimba. Et puis bundela ka mboka. Mais papa kota na garage te. Bungisa na. Obi ngelo ko pesa inga kanda nanu bolumbu ngo bimi. Apo ina teva leki. Asali pe lolengo. Orgueil na kasai muluba. Na kasai za muluba. Je le jure. Maintenant on que colonel na lobi mais il faut que soni. Ngai so bulumbu na ngebi mimi ngona na koti garage. Soni. Et puis na zo kamwa ba télévision mususu bozo tia papa Jino. Papa Jino azamo na lingi ko manquer yete. Mais ce n'est pas pour le moment. Bozo décevoir bateau. Bateau bazoka pona likambwana. Dino bozo mona bozo tailler pour azamo alors balobi ceux qui osent oiseaux de même plumage ou le rotaille mais pour la dignité na yo na kata chaîne wana beaucoup rotaille dinoté lobby siko papa ya bongo azu pouvoir na Congo mais aussi c'est la biso bana arobana bana abani na mama bana donc c'est le moment yango to kala kamakambo wana malemi to sukola ka mutu moko chance pe komba ngo pe ka rezita mulai po moko la moko sukola makapo na nini to kende na bopeto po Congo oyo to linga to sala eza Congo lelote ya lelote eza Congo moko feza la vraiment ba social amen Congo feza na misala ingeta Congo to continue ba na 5 10 mais moi la moko chaque mois to mbongo amen ndengera ayo lekana ba classe feza la ingeta ozomona c'est à avenir moko ya bien ba professeur ba mbongo ba fonctionnaire tala lelo na kati na Congo afuta ka ba mbongo te omona ba mutu to kende musala mais asali 10 mois impayé. Ozo moto ki batono bato te. Na yo fungoli compagnie na yo. Ozo zui mutu na musala. Ofuta kete 10 mois. Mais c'est que bola mitema mabe. Ba mitema mabe, mama pati. Et ça qui mitema mabe. Papa ko batike na songo inde. Ndeza wana. So ba mama na biso wana totangi basimili kama Kongo. Na musika to banofuta ba professeur wana. Poti le ba hotel sabana. Mbongo ya Congo. Oui, mbongo ya Congo. Congo za bomengo. Bele ndenge to lobaka lobaka. Batikela ba mama wana. Oui, so mama fanda. Loka baba lingi via basi, balingi via ya kivedette. Alors, balingi via kimoyibi, balingi ko sala te. Et puis comme neli ba mama combattant mingi basala te. Ba tata combattant mingi basala te. Mais ce que zo sala te, lobi na Congo côté ya bana nini. Côté ya peuple nini. Parce que on attend tozo kende. Biso toza na niveau likolo. Mais faut to l'axe exemple. Au moins même na musala zo sala ba directeur azokita aza ko sala sapatu na yo elongo ozo mona un docteur aza na yo aide infirmière ou bien infirmière bozo kene nzela moko mais ce qui yo ko sala te parce que obi ke social a kokitisa yo surtout oza combattant mais lakisa exemple yo ozela kaka mbongo na fin du mois eleki ale oke kosomba ba Dolce Gabbana oke moni ba bongo bakatumbi c'est normal c'est ça parce que bongo pe ya poto ta kutu social nga puti otika na combien siko na vieillesse na yo yebisa ngoza na combien bana na yo kotikela bango combien balindelo toza koanvie bango mpo bango babandaki kosala bambongo na bango batikela bana na bagénération eza ndenge wana te papa na biso mais sikoyo soki bino bolingi kosala te bana na bino yango mingi bakokoma badeleka mama kata no kaka lisobo masolongo mpe leki kitoko nini vraiment mbote na bino nyonso Isaac Coucou vraiment merci na participation de grâce Fatou Massamba merci Jean-Paul Boualagara Congo difficile Souya et Souka Abi bonjour la coco de tous donc Baroni Chomari merci Chadomé les ducs merci la dame de fer de London merci la participation à yo bon étant Lutala merci Moseka Kitoko mama Congo vraiment mbote na yo ingeta vraiment merci na bino nyonso na ndenge bosili ko participer à Thierry les commandos je pas avec voilà Thierry les commandos beta masasi toleka
hier à la tour du monde à 80 jours. Ouais. Alors tamboula. J'espère qu'on a fait awa. Oui. Bon. Maria Teresa Yabaseka. Mbote na yo. Merci na participation na bino vraiment. Yango sujet to zaki ngo na mukona lelo vraiment to beti on surtout etali komba ya la cour de tous mbote ya suka pour to succès na biso. Bon, na pesi balandi nyonso ya parti label, na pesi bino mbote, na mbala sima so nzamba sungi to kuta na Bruxelles. Alors toza na terrain maître, to lebaki to kutani po to lebala kaka oyo eza bizali mabe na kati na komba, ndenge ba papa na biso na ba mama na biso, na bana na biso baza ko bebisa komba. Alors pona pesa ka lo basuka combat en tout cas bato akaseke kofi combat ezana parce que tant que toujours déjà il y a des femmes à télémi basper makasi les sousou il y a mwana la pesi bino ne so bote ba résistance sur na kata mboka Switzerland en tout cas na pesi bino mbote to téléma parce que Congo eza mabele na biso na pesi mama nanga internet kikala na pesi yamba ba mbote mingi et pas il y a la coco de tous la mama c'est à mai en tout cas yamba ba mbote et pas Maman Blandine Diafuta, la Pessimbote, président Sali, en tout cas la Pessimbote, la Pessi papa la Soli Sokolele, Yamba Bambote à la Mobange, la Pessi papa Riki, Nemalia, Nemiala, la Pessi Pembote, les sous. En tout cas, la Pessi Nono Sobote. Oh, on a un cobosa. Attends, tu l'as recouvert. Voilà, le président du CCDP. Il CCDP, en tout cas, il y a un mot. Mais CCDP, mais il CCDP. Ah, CCDP, ils ont marché. Et marché. Et marché, Togo Makasi. Ah, ma mère bien. Pour la paix, est-ce que. Pour la paix, qui me va nous voir. En tout cas, CCDP, et peut-être ça la quatrième part, ils ont ça là. Mais, ils ont ça. CCDP, ils ont qu'elle était là. En tout cas, la paix, c'est que nous sommes beaux, on a quatre na résistance. Alors, moi, il y a ma bambote à la Mobange. Alors, nous avons bien un gars qui a na butu oyo. Il y a un cas pour nous faire le bambote, bisous à toi. Merci, Nabino, nous sommes aussi pour la bisou vraiment. Et là, c'est un ming, il y a beaucoup la coco de tous. Vraiment, la carte na Panama, vraiment. Tout le monde a dit, la cima, botte dans la mou. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye bye. En tout cas,